Mpuna ilenge mwasi Benita, Afrika Bilili, o ezali kofungula bikuke bia yango uta le 18 décembre et kosalema na lisungi ya Maison d'Ifa et ezali na bapuro na yango na mboka na France mpe esalaka mosala ya kokabola ba film to distribution ya ba film. Afrika Bilili ezo salema mpona kosunga cinéma africain ekende liboso. Benita Madiata apesa kibiso maloba maele. Afrika Bilili ezali festival en fait. Afrika Bilili eza fête ya cinéma. Afrika Bilili s'est décidé comme même cinéma koya nango na ba cité. Donc Afrika Bilili ekobanda koya chaque fois na ba cité na biso na ba place publique pona kosala ba projection publique. Ma projection en plein air, il y a des films, séries africains. Donc il y a une fête du cinéma africain. Julien Galinier, elenge mobali ya nationalité française, oyo azali kosala misala mpembeni ya Benita mpe apesa kibiso makanisi ya yeto yokai. Je crois qu'elle a bien résumé, j'ai pas si alobi yango tokutana na bino le 18 décembre rutongonga ya zomi na mitano kino ya tukumi bale na mibale tokolakisa ba film eye ekotalisa mosala ya baye basalaka mosala ya film na ekolo Congo démocratique. Gratin du cinéma congolais, on peut le dire. Chromix Onana azali elongo na Benita mpona kobongisa milulumiye. Alobi ete mbula matari ya Kisasa epesi bango nzela. Toyoka ndimbola na ye. Ouais, dans une autorisation, il y a papa nanga ya hôtel de vie. J'étais avec eux, nous on autorisé, on a organisé l'événement le 18 décembre avec Nabaro. Donc on a autorisé, on a toujours tagué, on a tout ça la spot pour les Canadiens. Lokasa etindami na moto nyonso akosepela koya kolanda ba film ya ba africain en général mpe ya ba congolais en particulier. Et le Benita mobongisi ya milulu uta Kinshasa Chushukawa.